Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo Oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania Utinda bagage tokoli Mutuka to courrier express Utinda bagage tokoli Mituka to courrier express Soki na lobyo na loba Kakeba na bagence oya Simanda kumba fula bakoli na bino Mena FB c'est pas pareil Papa et mama Noko Kana zotimbisa yo Oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International Ya papa fiston basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Tindango na agence Oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignace Malalu Nathalie Zeko Allo Kin Ese Bomo de Belo Bomo de Belo Moninga yo moni yanga Bomo de Belo Bana notre père Papa Jean-Paul Mayata de la Foi CFC partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent, pe kotinda ba colis toujours dans agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo kolemba te kotinda bambongo kolemba te agence oyo na kolemba te kotinda mituka kolemba te na kolemba te kotinda bakoli kolemba te agence oyo na kolemba te kosala batransfert kolemba te na kolemba te kotinda bambongo kolemba te na agence oyo les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth
Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Afrique, Europe, Amérique, Océania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oya simanda komba fola bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International FB International agence assure yango sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Afrique, Europe, Amérique, Océania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oya simanda komba fola bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Ozamo Bimba numéro na bango ya contact. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Afrique, Europe, Amérique, Océania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oya simanda komba fola bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International
agence assure yango yo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te. FB International. Agence assure yango yo. FB International. Agence assure yango yo. Voilà, mbote na biso partout bozali, ba fidèle ya FB International, ba client ya agence FB International, oeza agence ya fret maritime pe aérienne. Merci na bino partout bozali, bino baye bolandaka biso, bino baye botindaka ba colis awa na agence ya FB International. Na Kinshasa toza awa na avenue Maringa, ya na place babunga te entre Chaba Asosa, musale sama kitoko. Je pense que bomoni arrivé à Papa Fiston na aéroport Anjili, ndenge nini aye nini pe akomi aye même jour pe azofon la ba conteneur bozo mwande nini biloko ezo kita awa musale ezo lega kitoko tikana lekisa bandeko bamemi moi kilo ezawa oye lelo bakomi simbungu. Voilà, musale ezo sama kitoko place ya kotinda bakoli ya moyo ongo tina ba courrier express ongo tina lo songolo pakala contacter FB International na numéro affiché na ebiso sérieux za awa biloko komaka na sécurité pe assurance za awa ndenge biloko no peseli ndenge ekoma so pe ongo tina mbongo bengaka Papa Fiston Basende et comme tranquille chaque semaine avion et comme 3 fois biloko yaka na avion ba courrier express ba lettre moi aussi moi logo boye moi nini moi ensemble otiki na FB International ko za na fête samedi ba pesa mo vendredi pe samedi et comme ola champion na fête tala avantage Papa Fiston Basende batika otoza awa na na tanki futa pe na bande gonyoso ya trésor tingi toko ba reportage na FB International agence à solo agence moko sérieuse musale zomonana toza Maringa 72 toza Maringa 72 na commune ya Kasavubu Chaba Asosa FB International musale zomonana toko ba reportage na biso toko matina suka ti ba vide conteneur ndenge to sala kaka toza jeune marié te na tanki futa. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International ya Papa Fiston Basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Zindango na agence Oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignos Malalu Nathalie Zeko. Allo 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 Kin Ese bomonde belo bomonde belo moninga yo monde yanga bomonde belo Bana notre père Papa Jean-Paul Mayata de la foi CFC partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent, pe kotinda ba colis toujours na agence na biso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo na kolembate kotinda mituka kolembate na kolembate kotinda bakoli kolembate agence oyo na kolembate kosala ba transfert kolembate na kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo
Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya sima ndako bafuma bakoli na bino mena FBC papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango Allo Kin. Ese bomo de belo moninga yo mone yanga bomo de belo bana notre père papa Jean-Paul Mayata de la foi CFC partout dans le monde to continuer ko sala ba transfert d'argent pe kotinda ba colis toujours na agence na biso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola mwana mayela salaka oyo mwana mayela lobaka lokola mwana mayela salaka oyo kolemba te kotinda bambongo kolemba te agence oyo na kolemba te kotinda mituka kolemba te na kolemba te kotinda bakoli kolemba te agence oyo na kolemba te kosala batransfer kolemba te na kolemba te kotinda bambongo kolemba te na agence oyo. Alors, il va sérieux. Si vous n'avez pas de agence, c'est ce qu'on a su. Il
ngai bakoli na ngai nyonso balakisi nga agence sikoyo natie biloko naomona esu ate eloko moko te awa na ye awa agence eza te ngai nzambe na ngai nga na osuka wapi ko seigneur olibabe nini yango boye olibabe nini yango boye elandaka ngai olibabe nini yango boye olibabe nini évangéliste ekosi na kofinga na ngai yo pamba na kofinga na ngai yo pamba seigneur na ngai mama na ngai bakoli bayibi ngai ya liboso ya mibale lisusu yango eke lisusu yango basali ya nzambo baza serie te likambo nini yango wana nazomiboma likolo bakoli na ngai nazomiboma tika nazomiboma tika nayaki deja Dani Kana Pagabi Pagabi Ngana na pasi na motema yo sepela nanga lokwa mutu na nesengo Pasi Nana pasi na motema moente Pasi ya nini Ba escroquer kinga na Paris Kaka ba agence oyo ba benga ba agence export exporter c'est-à-dire quoi Export import ba agence à fret maritime ba agence à fret na kei yo na kei na ptie biloko papa neke no localiser so agence yango o bazalaka na bango wana te na Kinshasa oya Kinshasa balobi place na tindaki bazwelanga biloko pa madami kuna biloko eza te na ye kokutana na mosala nzambe moko tokutene kaka na nzela nazolela ndenge baescroquinga kaka ndenge yo po bimelinga ekokanaka makambo yango mpona malembe dadi malembe mosala nzambe akekokosa yo akosa mosala nzambe nakutena mosala nzambe kolegi na yo kolegi na ngai amikumisi mpe kuna na Belgique na France akoma mutu munene Pasteur Kosi alakisi nga agence nazwi biloko ndambu ya suka bana Paris na bagolwa yo yebinga na zape expliquer la bagolwa bapese nga lisu biloko batela ekutu te o bayibinga me babakisi nga lisu biloko ale ba escroquer nga lisusu agence apese nga lobi ete ezali maringa ni mokombe maringa yango o mama maringa o maringa kasi yango te 77 obengi na bengi Daddy. Oh, ça c'est ça. Ah ouais, juste 77 ans. Va passer un numéro. Va passer un numéro. 77. Bah le ben on a 77. Na éviter ce pesé yango. Ba ben on a aucun 77. Comment ça ça on dit? FB international. Oh, FB international. FB international. Mukolo nango oye ceux qui yepé mutestokan ceux qui yete Fisto Basende. OK. Ceux qui payent l'homme de Dieu. Oui papa. Daddy. Daddy Mikiliste. Chika. Voilà photo. Ibinga déjà tanaza chika. Agence wa PC. FB international. Les agences agence moko sérieuse. Nzambe limbisanga ko? Nzambe limbisa. Nzambe limbisanga ki déjà? Kasi awa ni na zabwe. Na fini makambo salite makasi avayo ya. Nzambe limbisa. Na tomene FB international et agence à solo. Agence moko sérieuse, très sérieuse. C'est vrai ça. Y a pas Fisto Basende. Oh ya Fisto Basende. Nzoto mikebo lokola ka yo. Ngongo ndeti. Ndeti ka ningo loba. Yo ndeko na ye. Yo ndeko na ye te mena ya la pe ozablo na je. Nde omoninga na oya bwe na okende FB international. Wano ningo loba na ngani ni kena petre nde adresse. Ongi ne confondre ni me. On faut confondre ni me. Pasteur Kosi alimbisanga. Au final il y avait déjà. Ye surtout ye ne kutunde na nyati biloko na komo na ye. Oh kutu na ko bimisa ati na bimisa ya partir la kati. Ba biloko nyoso oya banzoto ba mama ya ba papa na ba maki yango ya ko pamba partir la kati. Radio Sali Mabe. FB international ezana avenue Maringa. Entre Chaba à Sosa. Ayebisa yo bongo. Ibande ko bimaka ndengwana yo ebinga. Numéro 77 ité. 72
Maringa 72. Bakolo 77 bolimbisa ngai. Et bon 70 ans eza koteni. Musika te. Koteni. Zela toki. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh baba, FB International. C'est un passage chrétien. Na CFC. Na confirmé que ceux qui ne l'ont pas fait l'agence à sa chrétien. A autant Moussa la guito. Oh moni oh. Conteneur. De bloc on est. Na conteneur. Daddy. Malembe Daddy. Bote la biso. Merci. Ah, yaya. 27 04. Est-ce que c'est maintenant la koya ya? Na ko maintenant. Oh ko maintenant. Daddy. Yaya metu benanga na maka. Commandate. Motema na servir yo awa. Ba ko servir yo te. Mama. Yaya. Oh papa poto. Bino kwa suka na tika la kina ngoyo yo. Yango. Comme na ina ni fiston, basende FB International. Basa pena ba chrétien. Na confirme. Kasi il faut son assiette. Ah, Nicolote. On a so que son neni. Kana kanisi mutu na mutazo matazo so na ndenge na ye. Ba ko servir yo awa. Awa kuna na agence. Ofandi ba pese mwa moko. Ya malili. Na lingaka pe yango makasi c'est là. Marita. Bande ko na ngai. Ovandaka na Paris. Ovandaka na France. Europe mobimba. Tika na yebisa bino. Bon. Na tcheki ba koli na ngai. Oyo ba européen ba pesa ki ngai. Oyo ba gaulois ba pesa ki ngai. Na tcheki na agence FB International. Na confirmé que baza sérieux. OK. Kotambola na Yesu Jésus-Christ de Nazareth. Et ça très important. Ngana finga ki makasi tangu na bungi adresse FB International. Na fingi FB makamosete makasi papa. Limisa ngai FB International. Na kozongela lisusu te na yebisi bana na nzambe nyonso famille chrétienne nyonso soki bozana posa biloko na bino bakoli na bino ya modeli nyonso o mutuka nyonso yoza nango kimambango ezala na yoka kipena mbongo na cheki mbongo awa na bangaki air Ethiopia ni mutako kotanga maboko na poche. OK. Nde na cheki mbongo na agence na zozwela ngo awa. OK. 7711. Il faut qu'il t'aide yo fanda ozela ba pesa kitia. Ba pesa ngaki. Yaya pardon. Zela. Malembe. Zela na sala sportive. Na sala sportive. 2701. Daddy. Esengo. Daddy. Pourquoi ça Daddy? 2701. On est commis. 2701. Ngaite. Ah, Chika. L'église. Papa na bayata pasteur de la foi. De la foi. Mengai mondimi alobela ngi lokote ngaba kolina ngando na tiaki. Mondimi akende soki. Eyaki na ye. Ngaba kolina ngai. Moi pas fils. Mon aide. 7785. Mukoli do ko 7785. mondima te. Ah, pourquoi fils de la FB International. Papa merci. Nandima kité. 2701. Sanga na bunga ki adresse. Na fini kuna makasi. Na yeko kuta na papa Rabi. Yenda yebisinga ki olobi obungi tokena memo place sika ngo ezali. Félicitations na musala. Confiance au topesi yo papa. To yo ka sonité. Po na tangu na kala batu babungisa ki bakoli. Na tangu na kala batu mituka banda batia ekomate. Mais loko le pana yo biloko ezokoma. Topesi yo confiance. FB International, Papa Fisto Basende, que le bon Dieu te bénisse.
awa ndenge oyeba okozonga okozela oyo ya splanade oyo ya le 20 le 21 te à cause de la fois kozela yango te ngai nazela nanu yango apo na kolanda yo ye mavinga yango rabi asawa. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assurée yango yo FB International agence assurée yango yo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrique, Europe, Amérique, Océania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na national. Oui. Babenga koli. Manana koli. Dadi. Oh. Koli yete. Ngandi kuna. Soki ngaide. Osuninga makasi ya. Ozota des soutiens na personnel de collection. Noko soutien na noni. Na kata koli ka ba sunga yo. Kuna bazo umela. Odi marato. Papa Fanda. La commune a eu yaki, tu enregistré que tu as besoin de carte pour te identifier. Ah, carte hein? Carte de lecteur. Il y a biso ba pasteur te. Te carte de lecteur. Vous avez carte de lecteur. Na tambola kina nyoso. Ya mona tuni pour le muso ko lo ba pesa ya bino ya KDC. Esta carte de lecteur. Très gentil. Ah, c'est enregistré. Après, on va signer, on va sur donner les autres qui t'ont mais aussi coller. C'est l'avantage. Agence solo. FB International. Ah, tu es dans le société, même Mutuka, dans le chat. Ok, chose. Non, on a le 15 juin. Non, on a pas tout. Non, on a tout que nous bêta. Genève Arena. Ah. Non, non, mamokili. Équipé. Ngana za mutu aferi. Ok. Ndeti ba kolio na yeko zo ba golwa nde ba pesa ngai. Ok. Mwana poto. Naza mwana poto. Jika. Ngata una ke poto yo ki Angola ti. Na gena ya Angola. Fina yo Afrique na Afrique. Na gena Angola. Ki Angola. Na Atlantique. Yo yindi e ma Angola ngondeni. Non, siko ça va. Siko ça va. Nous on a Luki FB International Israélite mais on a bien pas Bistobi. Azo banda na Angola pe. Ah bazo fongola musu na Angola. Mais comme ki Angola ozi ba kolo tikika oyo na yo. Na Angola pe otindi e Kinshasa. Kinshasa, on mo tina poto. Otindi pe ke France. Lubumbashi pe bazela ka yete. Ah nabisa il faut to yebisa ni tsaza wana. Papa Fisto Ah boya. Papa Fisto fongola musu na Lubumbashi na pesi ngana lobaka bon. Na Goma. Goma bitumba. Baya obundisa ba bikoli na epamba. Bona Équateur. Ozo tinda mutu esika fo yeba ya la paix là-bas ou bien il y a la désordre. Naba mai. Nyonso yaka. Bituka, ba vélo, ba moto, congélateur, TV, radio, nyonso kotinda. Kiti. Metu. Parasoleil. Nyonso. Elonga tikalika ba nunga batu ba zo na agence. Te paiement. Paiement. On a conteneur ici. C'est bon, papa? Oui, c'est bon. Papa Pasteur, signé. On a signé. Papa signé, hein? Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International.
Oh papa et mama noko noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino banakini boyoka sango malamu pana poisson tenga na sinyaka bwe banana classe vous allez nous poisson mingi te makayabu daddy où signature ndingini tenga ngai banana botama tuna tena initiative please signature na gaya na elka ouais elka signature no poisson yango e poisson et là pour vina ngai ce qui poisson na niete na la raté OK et ça signature à pauvre père na la nepe na signature ya papa ngai no ba tambisi mungala ti ozasu mungala na ko mungala papa pope sanga ba colline kendaka ko Papa José. OK. Demisa 4 cartons na yo wana. Eza 4. Papa José. Eza 4 colis. Na poto agence a mibi ba iba yenga 6. Agence a solo na récupérer 4. Quel avantage. Papa, on a pas amené. Papa, comment on a mis ma collier mon là. Oh, comment on a lisé ça? Bilonia sérieux ou na bangela ngo si banga vede. Ah papa, non na l'action adresse. Na lo sunga yote. Comme on memelenga ni. Na kwanta kuna na mutuka. Merci papa. Ndenge kaka na tiaki. Boye kaka. Boye kaka. Oh! Ah, bagolo bo gentil Bon, awa sikoyo, Congolais nyonso za na problème yelamba, sapatu bengangai. Nazana ke. Ngana kaba na ngai papa. Na kipagate. Den na pesi communiquer bona on peut na adresse andako. Oya koleka azui. Nazabe muta compassion. Merci papa. Sunga ngai toke. Yo me mena moko après moko toke premier tour. Après to ko songa deuxième tour toujours moko. Wana pe makasi te ela kilo zela bakolu banana kwa hivi kengana nano na chapeau na mtu fona longola na loko bo awe ko vana ndenge ni daddy wana poto na za parisien dikiliste jika et bio me mana tela ko wana ta ça va pas problème daddy Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et mama noko noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino banakini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na loba kakeba na bagage oyo ya simanda kumba bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International
Agence assure yango FB International. Agence assure yango balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te. FB International. Agence assure yango ese bomonde belo bomonde belo moninga yo monde yanga bomonde belo bana notre père papa Jean-Paul Mayada de la foi CFC partout dans le monde to continuer kosala ba transfert d'argent pe kotinda ba colis toujours na agence na biso FB Business International. Mayela lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Mwana mayela lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Kolemba te kotinda bambongo kolemba te L'agence oyo kolemba te kotinda mituka kolemba te kolemba te kotinda bakoli kolemba te l'agence oyo kolemba te kosala ba transfert